Allô la Chine, allô la Chine, allô la Chine. Na expliquer nano banzombo. Mais ngana finga kate la Chine. Ngana ebo finga te. Na expliquer mokili ndenge ezali. Yo za na Congo. Nga za na Europe. Yo siko ozo olandela kamakambo elekaka na Europe. Entre-temps ozo kufa nzala. Entre-temps oza na problème ya connexion. Mais muto ozo landela makamne aza na poto. Na pesika na lobaka aboyi. Karine aza na poto. Bino boza na Congo. Siko na ebite pourquoi boko landela vie na ye soki bokipaka ete. Ponga na ko comprendre te na kipaka vie ya mutu te mais na ebi makamne salama alobaka chaque jour. Soki nazoloba baza bandoki c'est normal parce que nakoko yeba te makambo eleka même maman nanga même papa nanga même yaya nanga même leki nanga nakoyeba makambo ezoleka na Congo te. Soki babengi nga te pona yebango. Soki babengi nga te pa loba nanga makambo ezoleka boye. Nakoki koyebango te. Ça veut dire que bozalaka na kimia te na vie depuis Karine alongwa na Congo. Boza na kimia te bandeko. Bandeko. Bayaya baleki. Boza na kimia te pourquoi? Boza na kimia. Karine atikela bino Congo mobimba. Po yende mutabanda otia bino molunge. Karine asali boy. Karine aleki boy. Karine akoti boy. Karine akretie boy. Karine aketiaki lobi moto kuna. Mais siko na minute oyo. Atikeli bino terrain vide. Atikeli bino vraiment terrain vide. Wana na tiena nu pembeni. Bon yo lobi kozalaki. O balobaka famille. So muta lobi famille, c'est famille. So lobi ma copine, il y a dedans, c'est y a dedans. Mais yo lobi oza ma copine, il y a dedans. Yo lobi oza famille. Et comme famille. Yo lobi et comme famille. Mais ndenge ni yoko tournele moto na yo o lobi et comme famille et o lobi ke muninga na oza ya dedans. O tournele ye face. O comme na banzombo nzela moko. Okomi na banzombo mulongo moko. Quelque soit soki boza copine vraiment, même soki olingaka penza muninga na yo. O boyebani o bosakana. Boyebani pe boleka banzela bosala pe ba makambo ya mabe. Boyebani pe ba secret. Na miniti oza sous côté na ete okomi côté ya banzombo. Est-ce que wana vraiment ozalaki camarade na ye? La Chine, bo pesanga réponse vraiment. Pour nga makamususu na mona ngabi non, ce n'est pas possible. Nga na koza l'ennemi à camarade na ko kende ennemi à camarade na koma camarade na ye. Ndenge Karine alobaki lobi. Soki nga munalingaka Karine ndenge nga nalobelaka Karine na kozala na côté esika balobelaka mabe na Karine te. Soki yo linga Karine, mais oko tourner Karine mu Congo te. Soki yo linga Karine, quel que soit ma benaye, asala boye, yo so lingi mutu akotika la ka ndenge wana zali. Donc on dimi ma benaye na malamu. Mais soki yo okomo critiquer ngai, mais fashion, ye pe aza boye. Omoni olinga ki nonga te, olinga anga te. Parce que nga nazo critiquer yo te. Parce que nga nazo critiquer yo te. Nga muto apesa nga parole d'honneur na respectaka parole d'honneur na ye. Mais ce qui yo pesi nga parole d'honneur a pour respecter parole d'honneur na te. Après ce okomo lobelanga mabe, okomo tonga nga, okomo salali kopa envers ngai, eza bien te. Nzambe azomona pe mabe ozo sala et pourtant nga nazanga na likambu na ote. Nazanga na likambu na ote. Siko nazo tuna, siko soki yo lobi olinga Karine. Mais pona ni ozoloba mabe na ye. Pona nini okomi kote ya banzombo. Pona nini osali
3 faux compte pour finga Karine. Pour le opesa ba conseil ah Karine aza boye ah Karine bobo pesa ye conseil. Siko bolinga conseil ba pesa Karine ndengeni. Mama na ye abota ya zali. Biso tozaka ba mama adoptif. Toza wana tozo baxele un plus ya ba conseil na soutien. Eloko bo comprendre te yango wana. Mais maman aboti azana bo moi. Yango bo se trompaka o boni. Mama Charlotte aza mutu amedia te botika na ko mélangeaka makambo. Mama wa botaka mwana na ye makambo mwana na ye akosala mama aza na sima mwana na ye te. Et puis akourageaka mwana na ye te. Lobaka ozalaka mama ya ndenge mususu. Parce que ndenge bolobaka ah bopesaka ye conseil, bopesa Karine conseil, ah bolanda nde mama Charlotte alobaka. Mais il faut arrêter quand même. Il faut botika ba hypocrisie na bino wana. E bando matanga mutu. E bandi ko matanga mutu. Bokanisi ba mama wana ba zwa na bango ba soutenir Karine do baza ba mama bazoba. Parce que so bolobinga naza mutu nange salaka te. Bongo siko ba mama misusu wana. Mitu na bango pe salaka te. Bino bolingi ko traiter bato hein. Bo tala ngai la Chine bolimbisa nga ngana koka okanga likambo na motema te nga so na lobi soki naza likambo na motema na lobi apre na bosani nanga naza bongo mais naza ja ya kofinga te na yebi nanga kofinga batu te. Mais il faut arrêter de faire hypocrisie wana bozo sala bo fongoli ba décompte po boya ko bosala ka ba leçon morale. Pourquoi bozo sala leçon morale par rapport à quoi? Si on a minute bo pesa na preuve Karine azo finga. Bo pesa na makambo ni ya mabe Karine azo sala. Ngana ina loba boye. Bo tika hypocrisie. Bo tika pe ko déranger bato bazo sala la Karine musala. Soki bino bo samizaka batu misu ba samizaka te. Soki bino boya na via Karine po bo sakana botika bato ba ye ko sala musala na bango na ndenge ya malamu. Botika na lobi na bino botika. Mutu moko apesaka muninga info azali te. Mutu moko alesaka muninga na fin du mois azali te. Alors il faut arrêter. Nga nazo banga mutu te. Nazo lobelande na yende ko lobela Karine na yende ko soutenir Karine. Lelo lobi telem su Karine muta ko sauver bana nangai. Lelo lobi telem su Karine de muta ko sauver ba koko nangai. Alors nga nazo sala eza motema nanga mute tindi ngai. Eza motema nanga mute tindi nga muta forcer nga te. Nalia mbongo na fin du mois. Nalia eza problème na binote. Babwa kanga mabanga te etali binote. So totali bien do eboyaka pona mabanga alors. Ponga na moni eloko bozo reprocher Karine ezate. Nazo moni eloko bozo loba biso toza ba africaine, toza ba bantu, patati patata, ceci cela. Siko boloba nanga Karine akomi na mobali na ye. Akomi vi na ye komi caché. Mais na tanga za na musala na ye eza caché te. Parce que eza musala elesaka ye. Apona musala wana. Nde mutu ebotele ba la Chine. Ebotele ba na membre. Ebotele ba mama autorité. Nga wana pe na bimi mama fashion. Siko ka souci na bino ezani. Nga na comprendre bino te vraiment. Souci na bino ezali nini. Apesa bino tigre noir a cédé bino. Mais mibali bazana bango na poto Bino au fait nga na ina tuna bino o kanisa ne Karine salaka aza YouTubeuse po bino bo comprendre kate na expliquer bino Karine aza YouTubeuse aza vrai YouTubeuse eza musala na ye siko bolingi nini atika ngo bo pesa ye nini bo lesa ye bo pesa ye mbongo na fin du mois.
Ah, botika ko, botika bisalela ndenge wana. Bino bolingo lobisa mais fashion pourquoi? Bolingo lobisa bokanisa te ndenge na loba boyo kaka voix na nga boye parce que na yebo loba te. Non. Bozo se tromper. L'apparence c'est l'apparence à mutu ba jijarango na musika te. Faut pas se tromper. Parce que nazana mobali, nazana bana, nazana musala, bomoni nde na oloba bo, nazana musala. Nazana musala. Nga mona pona ba miniti nanga. Na lobaka ba miniti ba seconde na miniti nanga. Na pesa ngo sacrifice pona Karine. Ezo swa bino wapi. Bo salelanga ba 2 comptes, ba 1 compte ou ba 3 comptes. Pour bo pesa nga ba leçon morale. C'est à quoi là? So bolinga Karine, boya tout ça ensemble. Boya tout ça ensemble. Nga soko tindeli nga mbongo na yo na zwi yango na saleli yo photo na tindeli yo ke na zwi mbongo. Bokanisi vi na nga eza pona na ye kosala na YouTube. Na olobela bino combien de fois. La Chine bolimbisanga pona yebi proba mama fashion kolanda bango te baza bato maboma te baza bandoki. Nga tango na oloba boy nazo mona bango ifo na lobelaka bango po baya koloka nga te naza blende. Na yebi la Chine bana maba mama autorité bol ba mama fashion kolanda bango te na olobela bango parce que baza bandoki balingi ba ya ko bundisaka nga muto ya obundisanga nga na bundisi peye. Muta ya ko bundisanga ezala na moyo ezala na butu na obundisa ye. Siko na monite loko ni bozo reprocher Karine. Toza ba bantu. Nana nga yebite ki toza ba bantu. Combien de fois bobando répéter toza ba bantu, ceci, patati patata. Donc abo ma musala na yekabo. Mobali pe alingi yeka na musala wana. Tigre noir akuti yeka na musala wana. Botika ko? Botika tokanga elamba ya mwindo na elongi te. Et à quoi alors? Boloba nini? Bosi boloba. Na Karine. Bosi boloba. Bisenga senga ye. Bifinga finga ye. Bibina bina ye. Bosi boloba. Siko boloba nini? Bokoloba nini lisusu? Azute mobali oyo ya malonga. Liboso boloba eke azwaka ka mibali bazanga tina. Mais boye ba te dans la vie chaque chose a son temps. Boye ba te que na vie faut passer dans une étape difficile après nzamba talisio ndenge nini ozo tambola sikoyo. Boye ba angote. Mutu amona pasi ka yende mutu amona ka bolamu. Boye ba angote. Voilà la Chine, na suki wana. Parce que si on a continué na komata. Si on a continué pendant na komata. En tout cas, bonne journée na bino la Chine. Naza na kapo na lobaka de temps en temps parce que nazali bendete. Nazali bendete. Naza na michopo. Naza na mai na makilaka neti mutu nyonso. Mais tu me taquines, je te taquine. So boakelinga bambwakelanga pe na obwakelo bambwakela. C'est comme ça que ça doit marcher. La Chine vraiment na lobi na bino pardon et pardon, c'est trop, c'est trop. Ngai boko lembisa ngai te. Boko salelanga ba faux compte po bo tindelanga ba messa et que salanga ni chaud ni froid. Parce que c'est mon cœur qui dirige mon esprit. C'est l'esprit qui dirige mon cœur. Donc, c'est ça. Na âge, naza nango, naza na besoin à succès. Boko doka. Karine pa bando bois kanga kaka. Bo bando yoka kombo a fashion e bando kendeke kaka. O nyonso nga na komo lo ba bozo répéter. O nyonso na komo sala bozo sala. Mais chacun sa place. Bo mitia na ba place na bino nga pe naza na place nanga.
na botoli mutu esika te hein. Bozobundisa chaîne na nga na yebi bino nazomona bino. Mais naza posa koloba te. Naza posa pe otanga bakombo na bino te. Nga nazo continue ka ndenge na mesana, ndenge na tambula lokola kamelo yo malembe. Nazo lobela Karine. C'est tout. Bosa elanga ba faux compte, bo tia kombo musu na yebi bino. Na yebi bino. Bozole kape na batu misu na yebi bino. Ka bino mo batu bomona pasi. Kaka bino mo batu bomona pasi. Nga naza kuna te. Nga idéologie na nga ka, esprit na nga ka na lobela Karine. Na lobela Karine. Oko kanganga munoko te loba nzamba kanganga pema. Là naza d'accord. Voilà la Chine. À plus tard. Ciao, c'est Mère Fashion de Nantes officielle. Bye.